Oh, Bandoza kindoki, abangata mutu munene na ete, abangata kimukuse na ete, on a kosana makambo boye. Ça prouve déjà que makambo ba lobaka na avant liba la grâce ba kosa ate. Asa mutu moko ayebi ko escroquer bato, ayebi ko anarquer bato. Comment ça fait-il yo bali au divorcé, pas même un an? Une année pour quitter, on s'est remarié. Toi, quand on a vu à bateau, au BBC, à quoi que soit bali, au BBC, à quoi que soit bali, ça c'est quoi ça? Makamuna yo ezana nu fresh na mutuna biso non dossier c'est ngote oyo ke samuninga sonya boy oza ko sa grâce soni comment ça fait-il soto bito tia grâce to ko kolete grâce à ça c'est une belle femme asa mabete comment yo lingi moi si au balu bimisi mbongo dépenser bango okomi ko lingala ba camarade na ba mi ba lokomi ko sangisa balobi ke moi si wana zali camarade ya grâce. À s'entendre dans la déception, il n'y a pas la pendu. Pour pendu, c'est un escroc, c'est un aventurier. Ah, mon tomo ka dinga batute, attends la ka intérêt là. Pour déjà commencer à liba la abandi ko publier ma photo, pour mouta publier l'été. Yemo comme da publier ma photo. Karine Mokonzi la baronne balobi ke zemi yango eke wapi mwana tamboli mbala moko ngande na zabu na kanda makasi pour ngana mama leka mwana oh ngana sombi trotese pour na mwana na binde kuna ngo baseke mingi afenza ba pese mwana na tinda ta trotese mwana kaza gâté azana batata za ba mama leka bande ko sila fini na ye siko mwana yo bandi kindumba na ajo Allô. Ils sont là. Bienvenue sur clébora.com. Un grand merci à tous les fidèles internautes qui me suivent en ce moment. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci beaucoup à Montréal, Steve. Je dis aussi un grand merci à Pichou Mangaya, Boss Lady et pourquoi pas aussi à Tonton de la Nation. Un grand merci aussi à mon sponsor. Lui c'est qui? Lui c'est Raoul Litono, Prince des Diamants. Motema ya Karim Biasaka Baki, c'est la femme d'affaires. Madame Mama ya Carole Litono, Mama ya Winis Litono, Maman Diams Litono. Je dis un grand merci à l'équipe technique vraiment qui est avec moi. Donc je dis un grand merci parce que vous avez aidé. Babi que Clébora a toujours l'actualité. Merci aussi à Dégol Monta. Dégol Monta, Zola Nabiso depuis Londres, grand frère propre. On a passé un grand merci. Pourquoi pas à mon habillère Charlie Louboulou, Charlie Boutique. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à mon papa Jolili Atal en chair et annonce que je dis un grand merci et pourquoi pas à Junior Mayang Sika. Merci aussi Nave Nangai, Patuka Pangala Motema, Suzy Koutikou, Oazola Nabiso depuis Paris. Boebi Kepegi Titanenge Nazomi Bengake, le Neymar de la presse congolaise, Balobi Ke Awazoto Tozotika Tante parce que nous sommes là derrière l'actualité. Tolali Tolamuki, Magamezo Kenekezo changera dans Internet. Le lot Tolali Tolamuki Toeki, mais c'est pas un jour. Ex grâce Temo, Abali Mama et Nasimbi Moutou. Tola la lisso sous Boeto la Mukato la côté Kuna, Karine Mokonzi Balobi que Zemi et Koi, ça donne vraiment du rage surtout dans les réseaux sociaux. Et entre le bité, Nagotika la Simate, Pegitita, le parallèle, il faut na Lukana Kundola. Vraiment vérité parce que dans le bac, il y a la vérité sur Ndenge boss lady Pichou Mangaya pesinga confiance na tonton de la nation. Tolobi que non, vraiment, Tozongi Salangi. Il y a Clébora Ndenge Zalaka. Je suis avec ma consoeur chérie, Katalé à la guerrière. Oh, le labis n'a pas été titantika na la vérité, vous avez continué Internet. Yango n'a pas suivi nos briefing na biso makambo otokolobela. Lelo parce que Internet est saturé et est à Koinda. Katalé
Pembe, mbote Katalea. Mbote Katalea. Et bonjour, on a abonné tout Yakliboa. Oui. Bonjour aussi à mon conseiller, par excellence, Ibrahim Moutoumba Aigle Royal, 1m90. Encore merci à toi, Diogo Spike depuis Luanda, Baba Sinarati à Luanda, Bambote Nabino Rwana. Yassine Moutoumba MTB, bébé boss, et Fatia Sombra Moutoumba, mes enfants. Dengue Bo remarqué Naza Awa, le Luna Plateau Peggy Titan. Le Neymar, il faut pas dire. Neymar de la presse. Transfert le plus cher de l'International. Merci Nalinga Bongo Katalea, Ngabo. Boss Lady Pichumanga Linga Bongo, Montréal, puis Linga Bongo. C'est ça. Ndeko, Nanga Katalea, Nalinga coming pour le Bakitoko, pour le Baga bien. Aux Arabes, Nakoma Monao, Ngoko tapé mon Marambango, Nabandenge Moko, Babio Zamunoko, grave. Tolali Tolamuki, Ndeko Panzo Balié, le Beloni. En tout cas, on a déjà. Yango Libala, Yango et comme Nango Kaka. Panzo Zandoki. Oh. Panzo Zandoki, Abangata Moutoumene Nete, Abangata Kimukuse Nete, pour la Ayakosana Makambaboui. Ça prouve déjà que Makamboba Lobaka avant Libala grâce à Kosate. Azam Moutoumoko a yébiko escroqué bateau, a yébiko anarqué bateau. Comment ça fait-il yo bali au divorcé? Pas même un an. Une année pour quitter, on s'est remarié. Toi, quand on a vu à bateau, au BBC, à Pokéso Bali, au BBC à Pokéso Bali, ça c'est quoi ça? Et normal, comment un homme peut être comme toi? Tu te respectes pas, tu ne respectes pas non plus la femme. Yo moi sinon bon tu bala na klamine te bo divorcer. Okoka ko sera un an te. Okoka ko fana non te makamo nyonso eleki e bo sa manana na mutu abatu. On a encore ça à la tête. Donc makamuna yo ezana no fresh na mutu na biso. Non aussi c'est un côté. Oyo ke sa muninga sonya boy. Oyo za ko sa grâce soni. Tolo balelo ekirin dika oyo babaki ke kiri moko bebi sa réputation parce que bato qui grâce pe na kasa makambo. Lelo qui donne raison à qui? En tout cas, lelo oyo ngana oyo qui la plus grâce soni. Pour pas ko se quand même voir na bato ekirina e. Oh na kirin dika. Oui, bon c'est quand même pour déjà bango mutu bazaki pe à la base ya ko panza na libala na e. Oh. Ozoluka problème ba malika bazali wana bad flore makani dans tolo bakelelo vérité ça que abima pena ba camarade ya mais oui il y a grâce mais oui et ça ndenge d'ailleurs est-ce que on dit mais amour ko ya ko c'est la panze makam ah mais moi aza moi c'est que mais linga ya lo ba vérité linga ya donc panze ça mutu mona ebite so mutu na esa ndenge nini bata poto na ebite so malile ko ta mwasi na mutu mais a panze ele que tolo baké panze aliaka aliaka mato mi balé ne balobaka aliaka biloko mi balé c'est sa nature donc aliaka moi si aliaka pe mi balé et puis il est à l'aise. Moi je n'arrive pas à comprendre comment tu fais des bêtises et puis tu es à l'aise. Donc on s'est remarié et puis on a un problème on a nos cécité abimisa biso ah maloba ki faut c'est mon alibala jusque là nous basons sur mon alibala mais OK obimisa est-ce que biso na biso et pas na biso ba africain est-ce que ça a permis ceux qui libala divorce et salami jamais non na mon angoté na yo quand on pas pendre on se donne na to comprendre est-ce que azoya pona ko lukaka bus et bon ceux qui grâce à Zamabe Katalea bon yenda ça bien chacun a ses défauts oui Moto nyo se passe à la côté bien aillé grâce au ça qui m'a bé à 100% raté mais pense pas à qui m'a bé les lots oh m'a bé n'a qui m'a casse il y a pas de déjà plus que m'a bé m'a casse oui pour comment ça fait que toi tu as divorcé et puis tu t'es remarié directement au zéla t'attends et les gâtés mais c'est pas normal il y a ça m'a bé m'a casse moto comme la cigarette et c'est le côté yo mon bal oh yo me montre que je suis capable je peux changer ma femme au peut ça y est baba directif au PCA ba interdiction azal atika makambo ça là oh yo et bon ce gars ko quitter parce que basi alelo pe baza teti eza na dage mobo eloba mandeko Katalea atika na lobana babi on se marie pas parce qu'on a l'argent parce qu'on est belle on se marie parce qu'on a trouvé est-ce que réellement lelo libala ya grâce te mona nandeko panzo c'est ça qui libala moko bima bakutana ki ou lesaki libala moko ya internet ya buzz yango to moni ba retomber ezaki libala vraiment ya internet ya buzz panzo aki ko luka buzz d'autre part aussi grâce pas ça la kango pona ka ko lakisa ba mususu ke ngai de grâce tikona nga bebi sa vie moninga bango nyoso benga ba bebi sa na ba vie mo pas peut-être grâce à ça quand on parle lakisa ba tout mais après à combien la boninga mobile na ye mais mobile nda yaki ka pa luka buzz après s'est retiré bo yende mutazaleka ko ke ba problème comment ça fait si so to bito tia grâce to ko ka kolete grâce à ça c'est une belle femme à ça m'a bête comment yo lingi moi si au bal bi misi mbongo dépenser bango okomi ko lingala ba camarade na ba mi ba okomi ko sanga ça et normalité est-ce que ba camarade ya grâce bazaki ba vrai ya grâce parce que panzo balaki grâce na miso bato ce qui après libala na bango makambo ebimaki parce qu'on a minute au monde peut-être que bandeko ba camarade ya grâce baza ba vrai ya grâce que loko na condamné bango c'est parce que ba bandeko fait et surtout Carmel Odia
c'est parce que bando yeseki mobile na sali mobile na sali boye il a fallu basa ka tant ya yo kolinga bino bo katani na kamba moko bo bloquer pe esili bon comme ça t'es pas camarade parce que tant bozo accumuler na ba rapport moté melembaka déplace nga na kondala ka bango basala ki mabe il a pas fallu ba kenda ko pesa grâce ba rapport ya mobile na ye il fallait ba gérer entre bango na mobile ya camarade na bango parce que des na ba comme da famille poti bo comme na niveau ya kozala kota na bango za ba démasser donner na bango c'est que bo se familiariser déjà bango de siko ba accumulation ba ndeko sala grâce ko funda ko pesa ba rapport ndeko sala grâce pas bailler ko za muntu ndeni à chaque fois ba camarade ba pesa ka ba rapport ya muntu moko à chaque fois makabezo pimaka ya muntu moko ndeko ngolo moni kazaki muntu assistant ki pe lésé na makambo ba ndeko vivre pe na panzu yango atika ki na ye zana pesa maman grâce soka moni photo to kotala ndeko panzu ki suko remarié pe balobi ke babombi elongi ya mwasi balobi ke mwasi wana zali camarade ya grâce supposons soki mwana mwasi wana za vraiment on est à grâce et tant que yo maman ko sala on ndeni soko moni image aboué et ça choque makasi parce que maman nyo ça ngara bonheur à moi na ye tant yo kaboni na moi na ngasi kende ko lukata ailleurs yo ko lukana ba camarade nete si effectivement ça camarade à grâce yepé asamte mama bi yepé camarade à grâce wana c'est qu'un via qui libala grâce yepé camarade à grâce c'est qu'un via qui mobile à grâce bon ngai inde na za boy camarade na bali ba kaboni na ko linga mobile na ete atotanga ka ba million na olinga te na posike na linga ko pesa ngamo muke na ke linga po ça qui mobile à camarade na ngai pour les lots on a battu son on a pas sali avec ça kufia qui makina na eza na mutu na yo parce que oyebaki ke azalaki mobile muninga na yo autant bien oyebate ce qu'on oyebaki te là ça peut on peut comprendre c'est que mobile camarade et puis le salirage na internet les lots oyo ke kondiba ko balé c'est bon ça ezaki mauvais choix ezaki à grâce cette fois-ci ça choix moko ya malamu ozomona ngone na pas en tout cas je l'assure que Satan il y a déception à s'attendre à la déception il y a pas à pendu pour pendu c'est un escroc c'est un aventurier ah mutu moko alingaka bato te atalaka intérêt na ye po déjà ntango asali libala abandi kopublie bafoto po mutu apubliele te ye moko mutu apublie bafoto donc ayeli si koluka buzz panzo ayaki na internet po komona ye ntangamaka po asala mpe buzz nde bato mosusu basalaka alors la fille oyo andimi kobala panzo asatendre la même sort na grâce po ye mpe makambo nde babandi oyo kolekela mabe monsieur pa panzo po mobali normal même si tu as des problèmes avec ta femme tu peux jamais venir étaler ça à la télé okokobanda koluka bakamwa il fallait ça la immobilicité oui ya on baloba ngo babili kamusoke ezali ebima libande pa ba voisin te bangaki ba gérango lelo to moni monsieur Panzo na image lelo to moni monsieur Panzo à surprendre dans surprise to loba komona que monsieur Panzo a bali et tant que moi si sokoza moi si oza pe na bande kwa mibali maintenant ki moi si okozo à part nini ya grâce par rapport à choc oyo grâce na balité le moni grâce à se lancer dans l'activité moins professionnelle mais sur la moni image oyo tant que moi si yo ko soutenir ye nani ngana osenga ka za mutema munene no senga za mutema munene pour Panzo azana mutema mabe aza égoïste aza anarcheur lokola ye aboya ki grâce aza ko s'attendre que grâce à ça la rechute grâce à la source na force té grâce à ko ça activité té et comme amoni que grâce à se lancer na ba affaire yango azongi asa le loko aboye ko échoquer grâce alors ngana osenga ka na grâce azala toujours na mutema munene ya ko kita akipe mamboana té c'est déjà dépassé le quoi ça tourner page a comme na mamne mususu à continuer l'activité na atikaye vraiment abwakaye na ba oubliette en tout cas ata la kota ta photo wana te quelque chose ba bandi ko tindelo ba message quelque chose ba bandi ko luko ono ba na émission en tout cas pour moi ce n'est pas important ma sœur continuer na makamno o sala tika ya sala vie na ye ye moko yebi pesi nya osuka le quoi ça déjà aventurier ba makamno comme ko bima avec la fille peut to ko ka pesa nga ko zonga ka toujours na internet to mona phénomène surtout bino ba jeune fille bozo bala bozana posa ko bala mais ma balle na bino zo umela te au mona moi suis accueilli 3 ans divorcé ce koza moi si na bi koza éducatrice de masse conseil ni kozo pesa ba fille bazo za monter ma moto abala kaka tala siko ba retomber zo ya surtout moninga na bino grâce au loza victime ya choc monene ataki ko bala associé ki famille le auto lo ba yango vérité famille ya grâce etikali na soni ya makasi conseil ni ko pesa na bande ko baza soso ya kobala mais bazo ko kapé mabala te mabala ngo pe bazo divorcer. Peggy Tito, moi je vais te dire une chose, na bande ko na biso ya lelo baza na besoin ya ko prouver bato kinga pe na kotanda ba libala kinga pe babalanga kinga pe ba pesa nga mbongo kinga pe na lata robe
au bango micro ba benga robe de rêve donc ce cas là dit robe de rêve wana et sili pona ye azo s'attendre te que ndenge ni ba parents na biso ba sala ka kala po ba maintenir ba bana bango ba 30 ans ba 50 ans ti lelo baza toujours ba 70 ans de mariage baza ko se ba tenir compte na yango te bango pona bango ba saka na besoin monde mona ye em soit na Twitter em soit na YouTube em soit na TikTok na Facebook ba mona ye que non abali asali libala kafu mais tant on ekoma kuna la réalité ba ko kamote yango ngana na yem ça toujours bande kolanga basi bozalaka toujours na attentif na makambo osala et puis bozalaka toujours sérieux na ba pa na bino o osala tant yo ozo s'engager il faut s'attendre que makambo nyonso ekoma il faut naza à mesure ya ko surmonter yango naza à mesure ya ko trouver yango ba solution ce n'est pas le loyo o sangisi ba famille ba sepeli ba noko ba tanti ba sepeli ale lobi nango ba koma ko lekana nzela ba so bata mapo yebi ke ba lakisa ba musapi mwana kingani tel mwana nda yokisa bango sonye mwana kingani tel ba bengana ki na libala mwana kingani tel ba biba zo samboka libala ça fait pas bien ça fait la honte en tout cas bandeko o bozo bala pona ko lakisa ba ke bobali bozela ton na bino tant ya nzambe soki ye makambo ekoma ate quelque part grâce soka zela ki tant ya nzambe makambo elinga ekoma te soka zela ki tant onza babongisela ke na mobali babongisela ki alingaka zala lelo oyo heureuse na famille na ye pe alingaka bota bana alingaka sala foyer moko ya malamu lokola asalaki pressé asalaki mpe pona kolakisa bato yango ememi boye makambo ya grâce nga nalobaka ifo te ya bato ebele faut baétudier makambo ya grâce ndenge banda ti ekomi na niveau oyo po bateyama à l'avenir to moto azolinga asala choix ayeba choix nini osala avec qui je m'engage parce que le mariage c'est toute une vie et comme nango baje obali na odivorcé bambongo wana bozobwaka moke kopesa ngo na baorphelin bopesa ngo na baorphelina bao baza na besoin balisungi bosungi bango oli bosala libala après le bokabwani donc soyez sérieuse. Ça, il faut qu'on y ait des gens qui nous ont loupé. Il faut qu'on y ait des places qui nous ont tchadi. Ça va marcher aussi dans la vie. Bon, et ça va bien. Ok. Tout le bel image bino bana basi bo baby si mutakalisation. Tout le monde a ba fille qui toko. Yo za na ba groupe o mona fille qui toko moi si qui toko mais a kosa la vidéo moko boye oza pornographique a ko tiango na réseaux sociaux. To yeba te so a ko tula. Na ngina tangelo adage oyo. Oh, mes traîtrices, balobi, bienvenue au 20e siècle, 21e siècle, où le sexe est gratuit et l'amour coûte cher, coûtait cher. Est-ce que vous voyez qu'on commenter sur d'abord le cambo, basi qui toko, bami pesi na sexe, mais bolingoza passé pour na muto soit vrai amour et comme il passe mais pour nous on a mutakala ko facile. Et ça vraiment pas moi ça me choque souvent pas une belle ba comment lo ba bino ba comment buka le lamba lelo et ça passe au moins moto ya biso ba fi o ba kenda ko raisonner dignité lelo ezate ba biso to yeba ba fi ya raisonner ça ma kala lelo ba ka ba raisonner ça la carte la ligne ba moto limite c'est ma camion c'est si ce n'est pas bien ils ont ça là qui to côté si na niveau ko ça la ba film pornographique pourquoi sur la famille na bino ko ça kala mbongo to ko garder ozo mona basi qui to ko bike oh moi si on a ko bala ye etinga célibataire. Moi, des fois, je me dis qu'ils ont éducation de base. Parce que moi, dans ce cas, ça bien éduqué, quel que soit côté de la tentation, ou bien côté c'est un cas de bêtise, ou à cause de réserve. Parce que maman n'a pas côté là qui est pique-nique sans yéba. Maman n'a pas côté là qui est boîte n'a pas camarade sans yéba. Il faut azala au courant il y a chaque panangai à Kubanga. Ce qui a eu éducation à l'âme de base. Ce qui a eu éducation à l'âme, parce que mes parents ont besoin de le comment on va Sony. Mes parents basent chaque 5 heures à la fin de semaine, on va dire côté et l'eau on est là on a comment on ça boîte bazar insulté. Quand même ça montre plus vérité ayeba. On a Sony pour ça montre la vérité. Parce que moi attends on va libanda balakisi loko yo yeba lo bitena meka mon ndenge ezalaka yango ba retomber oyo sozonga. Parce que son maman fandisi moi na ebise que ko sala boîte pour comme mon na boye. Fi ba kenda na boîte pour sala boye na tant ko ba comment ko publier ba ko meka te moi na ko banga. Moi na oya yebi que maman nga fandisa nga zo ka tona yo pesa un conseil au banga. Oya moni pe que maman na lakisi qu'est-ce que la dignité d'une femme à Kubanga. À Kubanga, faut même que ça la kokangela ta mutu photo, kokangela mutu photo aux attentes signé au banga. Au lingate. Et puis mingi le dignité comme nango à la portée de tout le monde. Moi je ne comprends pas pourquoi ba ça les chaînes, ba chaka ba chaîne mo boye, ba film o namba na miki ba comme tala et zo za na acheter. Biso te bi ba film porno, ba chaîne o yela ça film pornographique ba changa ba code. Pourquoi pas de finance ba ko chaque code. Pour ne finance pas ça film pornographique. Pour faire de la parent na pour moi na ozo bota malelo, ba zo sama comme na bon maman moi pas changer ça té. Maman comment ka so sonya ko changer, maman comment ka so kilo ko changer. Allez comme botika comme bizek bi na ba maman ba otala. Yo to comme la miss mais maman otala kaka. Maman ko
donne-moi comment je change. Ma maman, comment ça va soutenir. Nous avons un avenir avant ils ont bébé, ils ont couvert. Ok. Pendant ce qui est Karine Mokonzi na live ya lobby Zemi ko babi que Karine Mokonzi na Zemi ndeko katale ya toye bate Karine akangi tozomona bato tindele ba cadeau to mona ki asala ki soki chouette baby Karine na Zemi ya baby show soki baby show jour on peut bato ka pembe ndenge lokolo lati lelo yebisa non ba tout temps to moni Karine Mokonzi la parole balobi ke Zemi yango eke wapi mwana tamboli mbala moko ngande na zabu na kanda makasi ko ngana mama leke ya mwana oh ngana sombi trotese pona mwana na binde kuna ngo baseke mingi afenza ba pese mwana na tinda ta trotese mwana mona kaza gate azana batanta azana ba mama leke bande ko sila fini na ye siko mwana yo bandiki ndumba na ajo yo obandi kokota ba boîte na ajo yo okomi kokima ndako kikota libala na lobimi libanda te comment ça fait-il yo obimi na libuma mama na okoki tambola okendaki wapi ngana so c'est la arrêta aya ko yebisa nga place nini akendaki na ndako nini yakende kolala na ozomona te Karine Mokonzi azomi yo que ça peut famille Sony bato bana ko s'attendre bato bazo normal mais Karine malgré le buzz parce que c'est la vie conseil ni yoko kopé ça ceux qui aiment à Karine les aiment à l'autre peut blaguer avec la vie aussi moi non peut ça conseil dans tout ça je vais condamner maman Charlotte pourquoi avec tout le respect que je la dois c'est à elle de blâmer pour y être dans les cas na télé lobby que vie nanga on a sala ya mabe kala yango et puis la mwana nanga il ne peut pas dire ça à la télé oui biso nyo so ba mama tozara to sambela nzambe mabe nanga na sala ngamo na futango moi nanga ya ko futango te ba ko na pe ba ya futango te comment toi tu passes à la télé sur le baki ba vie nanga ya mabe na sala yango moi na futango et puis une mère où il y a bien ça responsable à soit Zemi à bota pendant 9 mois bomba mwana ce qui moi non ça va bêtise au télé mais les locaux ceux qui s'aiment à Karine effectivement que ça y a le coup c'est maman Charlotte qu'on doit blâmer pour maman na nyo sur la chine au bazar tout autour na yi pour maman na bazo entouré conseil ni ba opesa yi ata pour bibilo ka ba chinois ou milate tout sont pas quand même ba chinois to ou mi ça va pesa ta une semaine 2 semaines c'est quoi bino lo ba ça ba chinois na ba na fait ba ou mi la sauter ba na libumu au moins phénomène na Zemi o ngana so ko na ngote yesu kuta ça ko ça ba miracle yesu azaki na libumu Marie afanda pendant 9 mois atikala ko rejeter mais ngana so ka mondeni arrêta ça e moko libumu avimbisi yango e moko limona libumu e moko keno kotambola e moko kimindaku e moko luka papa bango na Suisse e moko ya zonge pa mama bango non na mona te po yesu tango azaki na libumu bango akoka ko bapeki ngana mobikisi na kena ko sepisa mutu kuna na oya mama zelanga ye na kena ko bikisa mutu moko za maladi kuna mama zelanga mais yesu atikala osango ta fanda na libumu mama Marie ya 9 mois c'est qu'on deni arrêta ko kiba banda ko kayo ko ke ko luka papa bino na Suisse kayo siko papa na bango soki Zemi arrêta lelo abimité evi ke coule na famille na yé moko image na yé déjà Evi abima déjà mal vu image a Evi c'est BBC pour là pour Evi yé moko ya ko finga Karine a na TV papa bala ale yé moko wana siaki kolanda Karine peut-être ola na mbongo ba mbongo o bazo tindela Karine ça bino toza a Karine en somba lupa en somba lupa kala mbongo na pe ko kama asali maman na maison ya bana ba nouveau né o biloko na nyo c'est ya sika kote kango akote kango pe na akote nda pe bande kwa Karine bana basali peza maman na boutique bateki pa bilamba ba nouveau né pour ba cadeau y de partout asa ba bassin ata mutu aya la ba bassin ko ata ba 500 bassin ako ata ba 500 caleçon ata biloko ebele ko sakante donc le so bi Karine fungula boutique quand même ta fungula OK mais yanga za des soni ya ko mona ba mikolo boy au poste toute une communauté et puis ça la communauté congolaise donc la communauté nyonso monde entier yo kosi bango na ko posa que Zemi zali c'est pas normal. Merci beaucoup Katalé, nous sommes arrivés à la fin. Message mon grâce Témo. Elle se tient à la forte, vraiment na Masolo et à se lancer déjà voilà. Un mot pour grâce Témo. Parce que en tout cas, grâce à mon soit forte, vous avez déjà une femme forte, malgré les gars qui sont vraiment fortes, on a quand même sauvé ma casse, mais tu avais vraiment tenu, vous avez vraiment encouragé. Alors, soit seulement forte comme tu l'étais, attends ma cambo attends ça va live à 5 heures, yo occupé par monter, yo zandela ka makamuna yo évolue, avance dans ma destination yo, avance dans ma projet yo, avance dans ma activité yo. Bon ça la panzu, ça la ko dans la c'est là que le mariage les a qui ndoto et qui ça m'a pété pour comment moi peine longité et c'est là que il y a kaba au pas divorce ça fait dans 2 jours bazali na bango donc ça c'est ma force continuer la activité nous on est là toujours pour te soutenir mais pas d'une de pour la communauté du bandino na bomba on a chapeau bien pour là qu'on a lancé dans les bandino na au camp. Merci Katalé à ma dédicace, je pense que la guerrière Katalé a très bien dit, très bien parlé vraiment ma maman
boluka kabana na bino basala ka ba choix malamu nga pege titanti na lobi ke na ena remontada ar na kleboa pona kopesa pe ba conseil pona côté ya bandeko bazozanga mato ya koyoka. Vraiment ça fait très mal notre sœur. Grâce mon courage à toi. Des dédicaces parce qu'on est arrivé à la fin. Un grand merci en tout cas à Oignon sur ma soutenance. Toujours quand aller à la guerrière et surtout à toi mon vie conseiller par excellence Ibrahim Loutouma Aigle Royal 1m90. Patson mon pépé, hein, Balobi, papa et apprécié Sinari mon pépé. Les grands cordons Tony 5D, nous avons toujours ensemble. Meléa et mon équipe télévision, Kashkar télévision, mes condoléances à toi. Naïbi Ketoroya, on a pour assister toujours. Merci aussi à toi Peggy Titan, les parallélos, les Neymar de la presse. Transfert le plus cher. Remonter dans la clé bois. Donc, à ce remonter. Un grand merci à toi aussi d'avoir pensé à moi. Donc, voilà, on est toujours ensemble. Merci beaucoup, Katalé, à ma concierge chérie que j'aime beaucoup. Merci à Boss Lady, Pichou Mangaya, tonton de la nation Banda. Un grand merci. Et pourquoi pas aussi ma soeur chérie. Lui, c'est Karine Biasaka, Madame Baptiste, la femme d'affaires, Motema Raouli Tono. Merci aussi à Patou Kapanga, la Motema Suzy Koutikou, Bavaleur, Junior Mayang Sika, Clairbeau, la mignon garçon de Paris, le bœuf du Face. Donc, vous avez vraiment ébélé, Bolinga Peggy. C'est mon vieux de Gaulle Manta, Balobi, de Gaulle Manta, mon vieux Naïbi Yozawana, fortune plus fortune égale fortune, homme d'affaires, Jolili Atal en chair et en os. Tout Bolingi Peggy Titan Nabike Bosopa na Cléboa parce que remontada déjà. On se retrouve à la prochaine, restez branchés parce que émission à boy, show à boy. Il faut qu'un parallèle. Je vous laisse et je vous quitte. Bye, à la prochaine.